Na somo na bakoto ba ansiluzolo za poto lobi buzo ba te poani. So yone on ngobi ma force ola lo ba buzo ba nande. Na bandi mamboro la ki pede. Nga epa nanga na mona bango tu baza be échappatoire epa nanga na mona mama dio sombo pe Nathalie la nani o papi kader likolo. Aleki banda loti lobi alo ba te. Source inspiration na bino za la richesse. Source inspiration eza la richesse te to yebiete. Je le connais plus. Na yebiete na yebi mama Madio Sombo. Biso tout ozwaka doli ya mama Madio Sombo. Voilà pas bien pardon de baiser de Jida. C'est vrai. Mais oui. Er de gens les qui lobby buzoba. Après ce que er comprendre que lobby buzoba pour commencer à sous pardon non limbisa yo. Er le connaît to bomi mama nanga. Après ce que c'est pardon. En limbiso ya. Maman 50 à moi si toi moi cité. Ah moi si mazama. Fio abota na 80 azaki moi si toi azaki moi cité. Fini. Hein? Sarah. Abota azala 80 ans. Azaka mama te. Mais à ceux qui s'imitent, mais pourquoi pas ceux qui s'aiment qu'on est contre papa t'es un peu jeune garçon na koko t'appelle zemi. Pour na pesa pe moi makambupe. Zame pas tali pété na tina repe moi nana. À quoi ça que mission un peu kokisama. Mafia aswaka batu oyo na charge on ba msusu ba ko zwate. Ya ozu comment foutre la moi appartement ya chambre cuisine salle de bain. Le comment loba. Studio. Mais studio. Tout à l'heure on comprend ma vie kanga lupango mobimba na bandal. Pas qu'il ne ba betali so ba tutu ba yebi. Batutu ba yebi angolais yebi c'est ça ni obango ba sali danger lelo obango ba ko tia munoko. Na bien netinga boye ujana la sersi kande na boye mama mo asepe nenga na okinanga. Oh asa moi siti. Oh comment ça mama na teli ba sito apoto na nga ya na la moi na moi cité. Oza mama ya 80 oza ya 100 ans na besoin nao. Ko ya boy ngandi miango. Ngandi miango. Voilà, bienvenue sur Congo Source TV et bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez, vous captez votre émission. Liboulou Abastar, c'est bel bien moi, votre humble chroniqueur au nom des Aigles de la Presse. Babi, Aigles de la Presse, c'est toujours Mambaki Toko. Donc vous aurez toujours ça, c'est surtout une émission dans Liboulou Abastar. On a dit que tout le monde a un téléphone dans le bagage. Aigles de la Presse, le soit Bimia. À l'émission sur News Nil. Je pense que vous l'avez la chaîne est belé à YouTube. Dengue mon artiste na biso Mike la Richesse atenaki ba propos moko contre ba comédien en tout cas et sonaki pena bien tena ba comédien misusu ba qui choqué. Voilà, je suis avec Oudjana la sexy et là je tiens directement à remercier d'abord les patrons de cette chaîne, Jires Mboni, Moté, ma maman Karine Moun depuis États-Unis d'Amérique, précisément à Dallas et pourquoi pas aussi à couple o et fanda couple o pe Sarah Batou et Sarah Batou par exemple ma case na kati ya Dallas na moni Cheringimbi et Sarah Bateko et pourquoi pas aussi à notre partenaire notre manager na biso Trésor Batanga depuis Dallas donc bazara toujours on a clic na Amérique et pourquoi pas aussi à mon tonton Pichou Massoum de Paris bazara toujours voilà, je sais que Roméo déjà au pandi caméra quoi donc ba mona invité na qui est Oudjana la sexy. Bonjour Oudjana la sexy. Oui, bonjour. Vraiment, on a fanatique, on a trop obalinga. Oudjana la sexy, Oudjana la binoye. En tout cas, vraiment, rien à parler. Toujours dans Zakanayo, non zélandais, on aime tout ça, makambo, tout ça, makambo. Donc, bon, comprendre, ça, on y porte l'X, donc, tout ça, pas Oudjana la sexy, place à fan d'Arador, à vivre bien, pour comprendre. Donc, Oudjana la sexy, je pense que aux oies qui temps, il y a Roland émission, il y a grand frère Nabiso, dans la bien, grand frère Nabiso, chroniqueur, Franck Stema, Ndenga Salakina, mon quoi, artiste Nabino, Mike la Richesse. Mike la Richesse, il paraît à Tenagi Bapopo Moko, qui vraiment bien Tenabino, comédien, il paraît, en tout cas, n'a bien eu une apôtre mécano pour ça analyse, mais avant tout, Batu na Congo Source TV balingaka mingi koyeba suksi ya Oudjana et puis tokota na analyse na biso Oudjana la sexy afandi wapi Oudjana la sexy a bandi théâtre wapi pe na aneni lelo pe azo démarrer na groupe nini
Oui, merci la question vraiment c'est fantastique. Ujana kandenga zoloba, ujana tamboli trona ba groupe ebele, ujana azalaki pa ya papa liziba, longwe pa papa liziba ke pa master, longwe pa master ke pa Batista, suka lango loto ko pa ma vie naza pa mama via. Donc une madère qui lo mboka qui lo monde entier obalobaka toujours mama zo pesa bana makambo. Ujana lelo oso bozo comprendre que ujana zo sa ba potentiel na pour parce que ujana o sa musala. Omoni vie otozo zo o eza ba vie actuelle na biso pas vie actuelle mais eza ba vie moko boye ba vie du travail. Ozo comprendre travail tozo sala on est tozo la éducation na bato o tout bazo tala biso. Et déjà ozo lo ba mabe na TV tala kaka éducation ni ozo pesa na bana. Ozo comprendre. Donc sozo molanga ujana la serci na vandi a très fâché. Vraiment je suis pas dans mais oui, vous avez monté. Mais vous avez déjà combien d'années dans carrière au Oui, année n'a déjà on a déjà déjà presque 10 ans. 10 ans. Oui, 10 ans déjà dans la carrière il y a monde artistique comédie. Donc on a déjà 10 ans. En tout cas vraiment je pense que déjà tout bazar toujours branché scotché. Bah on a biso on a mon levé nangai déjà no sima o babi kolo yoji na yoji babi to ba mona yoji ndabeza ka kuye lamba na kati ya Hollandais moko capable tant on a idéologie Gucci on moni yoji ama moto on moni que non on a idéologie il y a souverain minadama donc depuis Hollande levé déjà no sima et pourquoi pas aussi ani tout kita la loi na mikolo azana Grèce a colonisé. Je pense que to ko tana na actualité na biso Nasi Batbalandio déjà ou déjà la sexy a sali déjà 10 ans de carrière a bandi papa Liziba tout après les lots a démarré par maman vie à Queen Mada donc ou déjà la sexy ce les lots hier bon déjà la sexy je pense qu'Olanda qui na toute la question oh batuna qui la duchesse n'a pas ou déjà plutôt mécanique au développement batuna qui la duchesse je pense que théâtre il y a Kalana les lots est-ce que différence ces alliés la duchesse a répondu il tout ça en comparaison et puis quand on analyse pourquoi selon Ujana théâtre lelo na kala différence eza makasi to ndenge. Oui, théâtre ya kala na sikezala te biso tout ça ka théâtre oso comprendre ezande sikoba tant à partant oyo batunde bazobima mais soki pe to lobi to landela pe na vie artistique na biso ya lelo en tout cas vraiment vie artistique na biso ya lelo changer pour kala ba artiste comédien bazaki lokwa matmo délaissé matmo lokwa neti bazaka na valeur te quoi oso comprendre mais lelo artiste comédien akoma na valeur surtout na famille artiste comédien akoma valeur partout au Kendaka artiste comédien bazo pe na valeur ndenge bazaka ba musicien ba joueur donc artiste comédien pe lelo akoma pe na temps otolo baka kilelo oso comprendre kilelo au sentir que po kala mbongo zalati mais l'autre comme mon artiste comédien bazo foutre là appartement baza véhiculé au sentir que monde art na biso pe malgré gouvernement tout ça mais au sentir que ba potentiel wana oyo to lukaka to zwa yango na monde artistique oso comprendre donc on a loba vie artistique na biso ya théâtre échange. Ok, mais tout le monde a dit Mike la duchesse à lobby, il y a vraiment une grande différence parce que Bino Lelo, Boza Pena monde, Boza théâtre, Pena le roman le courant d'être pour ça quand même. Or que Bango, pendant que j'en viens en considération, Bango va nous payer ça en gros. Bon, ce qu'on lobby en considération, oui, mais tout solo là, il faut comprendre. Considération, n'a pas considéré bon, tout ça on regarde, le coin est équilibré. Biso tout considéré musala et l'on y oya sala malonga la kata mokilo ay aloba na biso aleka na TV lokwa ba mama madi osombo o basala oya sala nini ye lelo ka lelo abando chamuna kwa sosko to bito benga mama madi osombo abando loba makambo ya sala ye a témoigné bien lobi ye abandi liboso na bino tout abandi je crois théâtre na année 97 si je me trompe pas mais le bino lelo so bokomo ça le rôle bokomo ko réincarner rôle o lelo eza parce que yende mutayaki na rôle eza yeke mutasala yango na pesa papi Kader bi place azali mbote donc Kader ndemba papi Kader likolo c'est vrai oui pour total musala ozo sala mais pourquoi ke poto osali combien d'années pour yakine pour ça ozaki na temps papi Kader a poto mais tout nanga na poto kuna sali combien de temps pour aya na kin asali pas même ata un mois et pas même ata une année mais to moni papi Kader na kin c'est vrai asu maman kanda to papi Kader azali na vitesse ko le kabango mais il est sur de tali bien na Kader na la duchesse na bandi mamboro la qui pédé non et pas na mona bango tout baza échappatoire et pas na mona mama dio sombo pour na tali la nan au papi Kader likolo
aleki banda loti lobi aloba te source inspiration na bino za la dichesse source inspiration eza la dichesse te toyebi te je le connais plus na yebi te nga na yebi mama Madi Osombo biso tout ozwaka idole ya mama Madi Osombo biso tout oui na bien kala so totali bo na palmarès to betali solo moi vrai to tika ba aventure to tika distraction toyebi mama Madi Osombo ke poto na nini bon kala siko yebisa ngai yo poto lelo komo loba comment ça chebocho comment to solo la te ya kala yango ba ba tusu ça zimbongo akomo ina bande kona po nini akomi na mbongo akomo na bande kona ba komi lokwa bandoki on se comprendre lelo onga na loba yende mtasa ndoki c'est vrai mais oui dans la dichesse azandoki mais comment faire sûr que non bien pardon to solo là je suis pas fâché na fâché te mais to solo là on se comprendre si na bengi ndoki na bengi te ndoki apumbwa na buto mais déjà okomi koloba déjà babuzoba na TV pour na bande kono ya ba artiste comédien là ko tawana vraiment mais je suis désolé franchement tu dis que on a la cité nga basa makolo makiasi te nga basa makolo pete leka na TV loba makamba pete pour ba comprendre yo na ko molo ba makamba makolo makiasi o tonti ke bato bazona niveau ndeni na makambo na loba rebo jula yebi yango kama na nga yemba makasi auto mi s'appelle ingénieur qui n'est awezo beta mais na tala ki junior anta ye abi bino ba comédien o ko meka ka ko lobela la dichesse bon meka bo loba mino Mike pour Mike c'est l'homme mais so bobina la dichesse ko tanda bino parce que yende mutapesi bino idéologie yende mutafongo la tengela na sana nani junior anta aza PD a PD parce qu'on a PD fabriqué na bino na ye na bango sala on a denga rel batu basali ki PD lelo ils ont plein PD lelo akende pe assemblée PD lelo ki bo mona député PD lelo pas tambola ndira c'est la dichesse ya toloba bando bengisa tous les babatu o ba artiste comédien minene lelo mon président Raïs Kabange je salue à poto bozali papa na maman la biso maman Olive mama di mama tout monde ba PD nada bango bazalaka te je salue PD nada oui na monaka bango mais bango basaka te yaya kobeta ali solo ta mafuta mai na mafuta likolo mai na se ozo comprendre vitesse ale les années monte bino bosaka impact na tawana zalaka lokwana c'est échappatoire ozo comprendre les années monte na o ale lo biso lo papa maswa ku baso bisa makambu lelo ozo comprendre na so mona lelo ba mama na biso moseka na so mona ba mama ba pe na biso ba vie de loin na so mona ba yana nga modero na so mona ba koto ba ansiluzolo za poto lobi buzo ba te poani so yone on ngobi ma mais yango lobi ndenga ye déjà na kin awa aye mabe donc bino tout boza de blender bo koya kao parce que yé mon mukolo makambo ye sur le terrain na bien nde toloba no boye lisola kala zong sakala lisola sika babeta ya sika jamais bazwa lisola sika bazong sango kala jamais lisola kala bazong sans sika on se comprendre kala ya de modé yo so to tala ya na zo bisayo jouer na kata terrain so talié lolo bilamba ba comment lata ezaka kisika on se comprendre so tali coupa so lata eza ya moderne eza ya lelo eza ya kalate yango na zesa bango tuko ba ma papa ba ni lote surtout oyo lo balanga na ma papa ni lote la dichesse ani lote mais ce que na mona auto tala la dichesse pe auto senga ba pardon est-ce que pena na mtema bino bozo espace au limbisa ya voilà ba benga ngo pardon de baiser de Jida c'est vrai mais oui est des gens lesquels lobby buzoba après ce que yo comprendre que lobby buzoba pour commencer à sous pardon non limbisa yo ya lo connaître bomi mama nanga après ce senga pardon en limbiso te ya tout va réaliste donc comprendre comment lumière de Liverpool limbote mi place azali Dorcas Mwema tia lo kolopete na peso bambote mi place azali et puis na tali lisusu na kati na Monique mama nana linga mingi Odette Chibambe femme d'affaires. Voilà, je salue l'artiste Simok depuis Angleterre, le grand rappeur na kati Angleterre Simok 9D78 et pourquoi pas aussi à Olga Chanel bilingue.com à groupe le bilingue.com débat na poto international donc tozo ko bakaka se ko ba to moni atenaki ba pokuma lui que bino ba comédien bozaka sérieuxté bo sopa na trop so ki bo moni moi simo ba pesa $20 to $50 mais yé de son côté aiba ko garder personnalité na plus en plus azalaka vraiment assez laisser faire tel roi de bozala so moni moi si moi pota $20 $30 au se donner mais moi sinon nda ozoti quand même il y a ça la bilo kwanta tolera bilo kwana te celle qui commande par les chants il les connaît oh oui parole de Oudjana c'est ouais c'est moi celle qui connaît par les chants il les connaît
Donc ça veut dire qu'il y a moins sérieux. Mais non bien, elle yozo zwanga elle le connaît biso tout ça va commissionnaire. Donc lukandaku. On se comprendre to lukeli mutunda ku topesi. Elle déjà bakangi biso mutana ndako ba ba skoke. Biso to biba nan. Ba skoke. Siko bongo yo moko kabula ndeni ya. Zwali pa kabula 4 pesa na mutunya so alia. Ko kabula te lipa 3 parties, ko lipa kabula na 2 parties. Ko kabula 3 parties te po muto atonda te. Siko betali solo bi pesa o makambo ezate. Mais to kende boye. To dit que on est yangonde place makambo fandi, place ndé o choka kibino. La duchesse a lobby bien qui clair abi que bino vous avez après tournage bunga kolinga. Au moins ndé tu ba bino ba uja la sexy bobi lelo par exemple to lobby na ba lelo par rapport à nini. Pour bandit théâtre calamel lelo uja la sexy ndé squazan lelo ki lelo. Na mwa boya. Nesi nga boya te ngane nesi nga kikala na loba papi kader. Kikala na papi kikala ngande uja. Ki lelo uja na bokoma soki dans bobanga raté. Si si peut tournage nous obimala maman moi 50 donc bino na bino bosala donc o le ba taille moko Sodome Gomorrhe na théâtre qui lelo. Mais non bien maman 50 à moi si toi moi cité. À moi si mazama. Fio abota na 80 ans qui moi si toi ça qui moi cité. Fini. Hein? Sarah. Abota azala 80 ans. Azaka maman te. Mais à ceux qui s'aiment, mais pourquoi pas ceux qui s'aiment, qu'on écoute papa papa t'es un peu jeune garçon à côté de sa pésem pour n'a pas ça moi ma camboupé ça me pas t'aller péter n'a pas moi nana à quoi ça que mission un peu coquille sama ah ça moi si mais ce qu'on peut na maman ya lobby on a encore expliqué bateau ba lande siko oui makambo oh yo mutu na lobby oh mutu na lobby la richesse je le connais plus je peux pas te natanga ba combo parce que et baxela loté sur la tangi combo ya papi kader et baxela 1+. Ah bon mais oui boya PD nada be baxela 1+. PD nada ma leader nanga Bolinda je le connais plus mais oui. Oh, mais c'est que vous avez un problème na Linda na la richesse. Non, le problème na bangotier. On se comprend, les problèmes sont nini bilobé là. Pas bizarre bilier ya mais ko sa bilobé là té. Mais oui qu'il y en a qui tolongoli kader akenda poto, mais je pense que des gens de lobby azoni c'est que il pas zone ya makam. Mais surtout c'est na liné tout le monde la richesse, tout le monde penani qui encore Tantine Linda oyozo boya mais asali pe pour nada zala mais yo pe so za de to yo pour côté c'est que boy ba des deuxième personne azala yo ba mutala sali nada zala yaza na groupe Linda yaza na groupe pour ya sala nada zala non la chance que apesi image immortaliser te muta immortaliser izande papi kader akende poto troisième muta yo jouer et ça bango le connaître to benga la minute ezala kwa matanga 40 jours si to lela bango to zulinda la to tele kwa porte to le to basuni katali solo na changer page mais ce ko pona eloko wana babi Sodome Gomorrhe bolinga la rabino na bino ba artiste en plus on dit bon la teke ba maman on dit ba otike bino ba poka ça poka te ya na bien netinga boye ujana la sersi kande na boye maman mo asepe na no kinanga oh asa moi siti comment ça maman na teli ba sito apoto na nga ya na moi cité oza maman ya 80 oza ya 100 ans nana besoin nao ko ya boy ngandi miango ngandi miango eze koma ke salité na sima ko sukola kutu sima te e komi salité siko konda ko molo bilobela yela kulima de bande monte ateluka mutabimi sai na vie na e on se comprend tout ça kufa kene pa na ba wei ko kene te pa bato ba lamuka o biso zamba tala ande biso bato to ça na bomo on se comprend kulima de kilo mboka Congo to nanga bimisa banani ba maswaku ba papa maswaku ba minene nga ujana la sersi on la clôturer so o bisa nini yo ceux qui n'ont pas ba wana je les connais plus on se comprend ba peme mususu zo tia et ça les évaporation et comme ça ko neti mutuma ba ça obi ba solo musa ya ba produit et le bisa pe bato ah bon mais non ça yo au moins alumba le roi sur la maman yo maman vie atambola na carrosse c'est bon maman vie azana ndako munene maman vie azaka batu oyo na charge on ba msusu ba ko zo te ya ozu comment foutre la moi appartement ya chambre cuisine salle de bain le comment loba studio mais studio tout à bango le so basala on comprend maman vie te maman vie akanga lupango mobimba na bandal pas ki ne ba betali so ba tutu ba yebi angolais yebi c'est ça ni o bango basali ya danger lelo o bango ba ko tia munoko ma vie le longa mwana suka na bango ngabenga na mwana suka ya ma vie mwana suka o ma vie bimisinga e mais ce qu'on doit tenir ko ba propos to ningo yo zolo ba boy est-ce que oyebi source o esali po Karina finga mama vie pour source c'est ani mama lo ba te
maman vanda kalime eza pe na kati ya répétition surtout vandi na maman ota maman boy maman lobate surtout ça mono kana règle maman lobaka na règle surtout ça ka règle maman telemi mais nena vanda na ma fille ande na yebengi ma fille ya maman na o abotanga jo abotanga atuna nga kuna nga te mais malgré na bima na nga ka ujana les bien mo boy mais à comprendre que témoin na nga moi si mais là la vérité c'est que la loba za bongo OK za petit ujana là les bien oui on a pédé fabriqué on a ndemo na bango te on a pédé fabriqué nga ba fabriquer nga pa ma fille abi ujana na fabriquer yo malgré qu'il les bien malgré qu'il les on a la lesbienne oh donc la lesbienne oui bango ba pédé nga na pédé te oh mais bon pena que bango de basa ba rôle basa ba pédé je ne disconviens pas ta la français ne résout bi malakenda potote papi kader na ngai mama tala niveau basa makolo makiasi kotangelanga bango te basi bazwa te basa makolo petete mama via moi ça le kolo petete nda bisi ujana kotanga ndemo na bango tere bojulo oh moi c'est kitoko taka so seka na moi ndemo tsaka ko poni tanga merci te réguler les pas de ni comme onina bon comprendre là ujana la sexe na c'est déjà beau seka bobi na mais aigle de la proche ozuli biso buto wa taka aigle mo na musika na yaki na ye otoyoki alobi bato ba makolo makasi ba bato makolo makasi to bi c'est que ça Mike la Duchesse et ça Tatine c'est que eza Karine mais Karine ya madwa lobi bien que non ngala mona ka expliquer ki abi peke ya bandeni ko abimela banzonzing na vie ande alingaka profiter na succès na ya banzonzing na bien ma vie Queen Mother kilo mboka kilo Congo kilo monde entier batutu ba yebi abimisa na abimisa so to mona lelo pa maswako to mona Broly Tsevo to mona Dozo to mona nani beau garçon to mona subana batu bazebele et puis Dozo ko Cardozo to Dozo na Dozo pas Cardozo mais na Dozo et puis là je salue camarade na Cardozo au joueur kitoko et puis la dona je te salue place aux alliés ah oui mais Karine a joué au legabe bato tanitom yo comparé na Cardozo Cardozo au camarade na lomo la lingaka lomo lobaka lomo boye yo na zuwa basa makolo makasi yo basa ya basa makolo makasi Romeo comprend ça aigle le lodoka ya bukani tsai to za pa ujana la sexy place afana ya na fifa kitoko bazwa ngate lokwa neti na omoni batu misusu il faut total bango lope na monde théâtre ba koti batu misusu ba no le la théâtre ne mutu sali bango loba kuma pe moi bien so total bango na via kala tuna bango komi na bango ba uta api basu ba uta makala oyo bimiselo mo eza mutu ya ndeti batuni oyo ebi bazaki bongo lo na théâtre façon na bango kaba o ba loba wana kaba o ba loba na ki o bango de danger bango de boye bango mainga ba 3 ba oyo zolo ba 3 na banane Mike la Duchesse PD Linda Karine ce qu'on a bango 3 avec théâtre façon na bango bagi bongo na tuni to solo la toyebanisi toyebani nando tanga ba tambenanka pardon kusanga buiti na ukaloka ba règle comme bima pardon ya solos ya toyebi bango era misuba ndo fana na makala likolo kuna ya soki monda théâtre te melo batikala boedele est-ce que ça na litoyi mutonga ndo fana na makala ah est-ce que vous l'avez vu yo kana yo meyo kite na lo bate ah Michael Disa ndo fana na makala ko ne pena lobi kombo na tenda mais na lobi bango tout so le loko mo futela mo appartement nzamba pesi yo pe bozui ya sambela pena baninga o batikali mais on dirait pour n'ingala tout la question n'inga échapper nga meilleur zonga pourquoi bino ba commander bo mitsa na bakoka jamais so tali bien na bino ba commander na ba musicien ba bato ba ranki na makasi mais ba sala mambo bino bo sala raté na bien sauter ça nini monde art mais ko bino bozaka bolinga ko mitsa na bakal fort so ba ben tom susu nani producteur mo bi na besoin ujana ba 5 na par exemple na Mike la Duchesse moi mutu mo ben ate yete kwani bozaka bongo mitema mabe bozala na querelle bangonde nasi pa maswaka benganga papa na ngala lingaki mingi suna ta poza mutu na ye naza mutu na ye salanga nzambe te mutu na genre ke pirier kati la camarade na ete ki camarade des AP agité grand frère nanga AP agité et ko comparanga na ete pardon ya papa na bi ya bengaka yo parce que vous avez ye po boye ba na ye te abenganga te pona za ya ye atala ndi na za respect moi dans le monde artistique sans respect yo blesso lobi ne bongo kitisi bato mais ce qu'on ne veut le babou est-ce que auto ça nani
tanti na to grand na yo to la grande na yo la duchesse na tanti Linda moi muki abeta mbunda bakolo pe babinaka er de jo sali faute yeba enga pe na pesi conseil obimi moi muki yana moi yana mdu mususu omoni amukolo mandefo belé o mo pe suka pembe mais nzoka ni comportement ba miki on se comprendre mais er zo mona nga ujana la sersi na telemi boy moi ça kafu moi ça lokolo makia c'était moi mais moi ça lokolo pete on senti que nga na moi sina joie na ndemo na bango te na respect yango babenganga na respect yaya dictionnaire ezali mais qui va faire dictionnaire français bima chaque jour pour le banine va changer dictionnaire faut penser ça la mostologie chaque jour on se comprendre. Voilà, nous sommes arrivés dans notre émission plutôt Libulu ya basta babi libulu basta ndé sala kebino bo se retrouver bo se kaseka na banda kuna bino. Là je tiens directement à saluer ou à remercier Merdi Nasseme et pourquoi pas aussi à Karine Mouchani et pourquoi pas aussi à Christevi pour moi si à Pembe dans Bazarana toujours bambote belé na Shaggy Rodriguez c'est dans babi Jibé à Bangolano pourquoi pas aussi na groupe na biso WhatsApp tout ça tellement belé wana ba olgachanebilengi.com venanga déjà no Simon le patron des patrons lamba na lamba muta foksaki lamba te mais et lamba de foksaka nzoto wana venanga déjà no donc à boss de boss ni tout kitala la Luanda donc uja la sexy qui dédicace et puis numéro téléphone na yo na ba o bazana besoin au bing ça uja la sexy to ba oyo pe ba ko gagner uja la sexy parce que a démarrer PD Linda a démarrer sous na Mike la duchesse tata na e na Karine Yamado. Ça va c'est kaka. Na moni ngo démodé. Côté nga batun sauter. Ya obinga ujana la sersi. Ndozo banga soki bana na tata na ngai ko binga nga tata te. Mama na nga c'est nada. Ah bon? Nada nda bimsi ujana. Lelo na koepa ma vie nesko ya lo connaître ce ko azu ya saisonner abimisi nga sko abi ujana mona na miso abatu. On comprendre ko tianga mafuta mai likolo na se. Mafuta mai likolo na se. Batia makasi na ça ba ka ba kitse quoi. Ba su crème c'est bima kitse quoi. Na ngwe belé. Depuis basala ka o wana to yeba wana ti lelo basa sunini. Omoni na yebi yango putain de merde. Franchement na bien. Batu tout bayebi kala soki baozela théâtre ya papa na ya mama na linga mingi nani oyo papi kader baloba omoni sokoli oza kaye pa kanga mara na moko ya moko na yango ndem banda sa théâtre talama kasi la duchesse va na putain franchement du merde yango pe renyaka na ndeni. Et pour ça, ce qu'on va mal dans Tati Linda lo sako. Nini soki ataka motaka te bani. Ya balobango dakala, bango ba yibande siko bima ya bango. To timbela ba koto yo. Donc vous comprenez tout ça bien bon. Na oui. En tout cas, on peut s'emboter là pas biberon. Artiste je salue aussi biberon. Aussi biberon na linga ke mingi et puis na pe simbote na ngai pa ya maman la Queen Madère, tu lo mboka, tu lo monde entier, ou dia na la Cercier yo. La fanatique nanga en tout cas vraiment bolinga maman na makasi boyoka ba les ondités en tout cas ba o ba roloba pona maman bo comprendre bango bazo lukande ba koma na succès bazo linga ba ya odiembela Paris foot ali diembel po bazo ande succès mais bo comprendre que maman saka maman a changé raté maman zo kaka on l'a été couche maman a changé couche maman a été poudre donc bo comprendre que moi na pe amaka maman mais bolimbisaka e aka mwana balimbisaka Karine balimbisaka e po makambo sala e baneti. On comprend nga ujana la sersion na pesi papa na linga minga mutuka pesi nga mbote taka ndale linga na latela ke kupa mukuse deba fle bimina se atsepe na nga abina mata mutuka et puis na pesi mbote na nga epa ya Greta Kamanga lumière de Liverpool na pesi mbote na nga epa ya Dorcas Mwema fia le colopete et puis na pesi mbote na nga epa ya Odette Chibambe femme d'affaires moi ça Odette Chibambe femme d'affaires moi ça zoa. C'est moi dans la fongwa mien. Odette Chibambe femme d'affaires on se kuta ne boye oju se kuta na grand na nini oyo na grand libulu na village Temba oju kama na rebo a prester tout na rebo biso o biso ngai rebo yebi na ngabumisa tanti Linda papa sozo beta liba kutala pe muna bango liba ko kasi ko okomo bunga no kaboy ba numéro téléphone na bato ouais numéro na téléphone eza plus 243 09 97 Akomo bossa numéro na omoni tanti Lindo ba vertige tanti Lindo
le banc kati numéro so eza Michael Bichassa amona le banc numéro yokate na bi moninga na mwasi na zwa o comprendre ko comparanga na bango te atotambo na mutu kanga tambo makolo mekeba na musala bo eloti oleki bango nada kotelo mona kati ntoto ngaya batuti nada kotelo mona kati ntoto puis na pesi mbote na ngai pa ya papa na nga Batista na linga mingi Batista Njuki leader ba comédien JB na bango te kaka po oyo lobi auto changer te le beau répéter le quoi chiffon et puis na pesi mbote na ngai pa ya Mission Mbita et na pesi mbote na nga papa de loin na pesi mbote na ngai pa ya Modero na pesi mbote na ngai pa ya mama Kalunga na pesi mbote na nga papa Moseka na pesi mbote na ngai papa Moseka mama Moseka na pesi mbote na ngai pa ya papa Pakalowi na pesi mbote na ngai pa ya Pama Swaku na pesi mbote na ngai pa ya Papa Sudiata on comprend les cas mbote na nga pa ba artiste pour comprendre ki na kana bango pesi mbote na ebe pa ya papa Mike Sia donc tokombela na suka ya mission ezongaki ezongi 243 9 97 94 92 244 ba obalinga nga numéro na nga ngwana obuzana bazwa kaka pardon na pesa numéro ato pesa yo obina biso nini tokomolinga mama 50 netinga nana sofa mama 50 mama otamula lula pardon so ça besoin na benga kai ozwamba moko on comprend que et puis Nathalie susu obana besoin na ngai na Facebook na koma garindai ba obana besoin na ngai na TikTok na koma ujana la Cerci ba obana besoin na ngai na Instagram na koma pe ujana la Cerci donc ba obalinginga ce qui na lobi mabe bolimbisanga zakaka toujours to défendre arna biso osomo net nga ujana la Cerci boy vraiment yo mobalo banana ko lobana na zonga no lesbienne pardon na zonga no lesbienne yo mobalo bano lobana ke ujana na bimana yo obana ndeni na iPhone mbongo $100 $200 $500 €1000 $1000 non ça non nini Greta Kamanga lumière de Liverpool atine la nga d'ambongo ebele so Nathalie sous na moni maman na nga odete chibamba kabela nga mbongo ebele pourquoi pas mon frère Egola le pas de Nika Boronina na vanda rané boy papa social akabela nga siko yebisa ngai pona iPhone ça me fait détresse. Et puis la pesi maman la nga maman Stella mbote maman sœur na biso to linga mingi maman Stella mbote na linga koma kasi maman o akadanga na bomwana na zaka na kondige na bango na koma lelo ujana na koma posa musala makasi en tout cas vraiment ta pesi bino mbote en tout cas na 4e mission pour parce que la moni maman o a soutenir nga. OK donc comme nation na souka et pourquoi pas aussi à Bing dédicace pas à Fabrice Mola depuis Paris donc babi boss moko solara bien na ba petit tout papa social boss les boss des boss takala bengo triple boss Fabrice Mola et pourquoi pas aussi aller boss bon gosse déjà no sima on les la kaka na betango monotonie babi yoji na yoji lamba na lamba nzoto foxa lamba te mais lamba foxa ka nzoto quant à moi et la presse je vous dis ciao là.